celui-là, tout d'abord, c'est un grand frère. So ça na batbana kolinga kisasa ana mwa bolingwa kisasa akena ona bandenge moko boye vie wana cause la parmi ba rare ba to azama donc il pense autrement de Kinshasa. ACP bon déjà le leader il est cool, il est bon, il est azo solo là bien. C'est d'abord un Kinois avéré. Donc il est solo là un Kinois. Bon. Mais ndenge ngobilazo kendele parti ne ACP wana ekoyo koma pe ba numéro 1 2 ou bien deuxième. Il faut ngo péter sous. C'est quand ngo péter ça. Bon pétage ça ba denile si wana vie nanga. Mais lui c'est un pet monum. Lui-même lui c'est un pet monum. Denile si pour rentrer. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Azo Sala. Mais non, il y a un homme vieux. Mon cop na bino église de réveil. Vieux. Que ba o contribuer pe na o ma cop na bino moko. Oh. Oui, bon point. Quand c'est herbe, de voilà tout. Bon, les mi savez pas tout. Bon, tout qui président Caleb Mingi, qui peut dire ça, yambela biso président Caleb Toukebana, l'homme de l'actualité, tout le bela makambo belé, pourquoi zoyo kanate na niveau média, mais tout on a quand même Moussala et Zako évolue très bien. Na luki rapidement à Zako Sala Moussala Mingi toujours na Moussala, mais accordé biso quelques minutes il y a entretien naïe. Président Caleb, bonsoir. Ouais, bonsoir Peggy Sassa. Bonjour président. Ouais, ça va, Dieu fait grâce. Mozo yokana souté apparemment linga suba TVT ou linga suba émission té au point okima ba crèche non totika okima ba polémique bon ngana comme la philosophie brotaka maboke brotaka théâtre brotaka ba film j'aime plus parler na linga kana loba quand il est faux et puis na makambo eza vraiment essentiel voilà quoi. Pour les yo na yebi ke yo yaka obetra masolo sociopolitique ya mon andemi mais so ezaka ka ya biso ya ba buzz n'importe quoi j'accorde plus. Président Caleb to yebi biso nyonso ke ko postilaka aux alliés politiciens aux alliés culturels na yebi ça que le président Caleb son corps est dans la politique, mais son esprit est dans la culture. Aux gens a esprit et culture, mais nous autres, la politique. Mais bah tout naki politique on a nini. On fera pas de campagne à ma casse. On a embêté à yo mais ti au polara boutique là bas yo mara mo amba yango. Na bité bo wela mo amba ya tout. Te to soir na biso. Ngana zwaka Mozwaka wapi ngama na preuve na maboko na zwa na ba preuve na maboko donc yona fayulu ndenge moko ti si ko grave kimeka vérité des îles na yebite mais ngana zwaka président Caleb na zwa ba vo belé na moamba wana vérité des îles ngana j'ai plus de 12 000 voix mais na mona bato ba 3 000 ba 2 000 et quelques ba leka ba comment député mais c'est mte boma oti c'est pété. Oh, bon, nakolo ba n'importe quoi pour le moment. Le Cameroun fayulu. Et le kelanga. Na mona ma bato ba leka ba comme député bazala na senanga. Bon. Mutunanga Daniel Safu. Akoka kutute nangai. Le yo lié Daniel Safu. Ye na ba voix. Ah. Ye kaka te ebele na mo amba ona na liaka bango. Le lié na Nerombung. Nero pe na liaka ye. Nero azwa je pense 2900. Néron c'est Yaya, c'est un grand frère, mais Naliaka est. Oh! Naliaka Néron, Naliaka Chabani, il y a IDPS, je crois, Naliaka EP. Parce que na Moamba Toualaka, Kibuka, Jean-Marc Kaboun, na Caleb Toukebana. Bienvenue Toukebana. Biso Misato Netwa na Obunana na 3 premières places. Na honorable Pius Mwabi Lumbayo.
Donc mon drôle il y a le président Pius hein. Bon on a ko na yebi souté. Mais na so avoué belé. Ah mais ndeni le président Pius ne boloba. Te président mukongo banga makambo. Tu vas no bunda naye. Wana vie na tu vas no bunda naye. Mais na zoa. Do bato yo baleka ti lelo elegela nga ndenge nini baleka nga na leka te. Na ya comprendre que tena novice na politique. Pour abenga mabino ozo ya politique mo lo ba trop na mboka politique elinga bongo te faut kosa. Ngabi na yebo kosa te. Oh, même ça bongo. Te faut kosa ka. On a mwamba na zoka ba voir donc na profiter na saluer ba mama ya ngaba. Ba tuna nga ngaba base na ngaba base na nga kisenso base na nga ya Lemba d'abord, terminus super, Salongo, base nanga Mbanzalemba, base nanga ya Debonom, base nanga Kingabwa, Mabele, base nanga Pakajuma. Na Pakajuma? Base Zali. Zali. Moi, ma politique minene wana. Naliaka bango. Mais, babukanga. Mais est-ce que j'étais entre nani muta IDPS uchoza CG Kabund président Aïe hein président Aïe oui. Bon uchoza là bon Kabund Kibuka bienvenue tout Kebana so que naza 3e tena 4e so na 4e tena 5e ou na ke 2e nous allons na babilo gonyo so na beaucoup. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les politique il y a les faux dans l'art petit Caleb a été rappelé ou pas pour la campagne on a celle d'investigation solo hein na teka maison ngate malgré le succès na yo base là qui nango mais place moko esenga ki la resa je me suis battu moi le pas on a la na teka kakanano parce que je voulais défendre mon pays nazala na souci mboka mutu moka komeli ngai Caleb Toukeba na ceux qui a quitté parce que azanga qui parrain politique. C'est vrai? Bon, oui et non. Oui et non. Parce que oui, parce que... Vous avez une pius? Vous avez une poité. Mais... Vous avez une boucayo. Vous avez une foula qui est vraiment petite. Donc, mais, parce que lui, c'est un papa pour moi. C'est mon papa. Oyo les lois salanga nazala. Mais le balou quelle pius? RTGA. Le balou quelle pius? Oui. Le balou quelle pius ma bulle? Tena ko balukelete wana papa nanga. Pozo le bassin. Donc il est vraiment à Botingaï. Pour le RTGA et Fulo. Bon to le bani na Tropicana. Tropicana Fula kangi sala kangai mais RTGA et façonnanga. Donc Pius Mwabilu na maman Brigitte Mwabilu avec toute la famille Mwabilu je peux dire Iloba nango Zakari ba Kreyanga. Façonnant le façonnant ma pesa ngaba opportunité nyos donc nako boyela bango te o basala na vinanga ma papa Pius Mwabilu maman Brigitte masalanga Christelle Mwabilu toute la famille Mwabilu Junior petit nangai Stéphanie voilà les autres ont une relation et combien intact au niveau na actuel gouverneur à ville de Kinshasa Jean-Tini Ngobila Mbaka que je salue autorité morale il y a parti politique munene oye na MPPAC il y a ACP tout monde Caleb Kolokomi Ngobila est-ce que on s'adhérer na parti Ngobila est-ce que ça va venir pourquoi Caleb accompagne la vision de Ngobila et ça pour la flatterie tandis que Broda Kimbuto Tchaka Kimbuta Poite tout le monde pogno Ngobila po c'est pourquoi bon Ngobila tout d'abord c'est un grand frère place na manova na Salongo il y a collé là en face voilà bango ngana vana na B3J na bossa no B3J 100 combien na bossani 162 quelque chose comme ça place na vana na vous mille na Salongo le vieux était là à B3J songa na 162 il y a na B3J famille na yeza na B3J 158 donc c'est un grand frère et que je vais fonctionner en tant que gouverneur tous allez sous non on a contacté après petit à petit na moni ba vision vie oh non so ça na bat bana kolinga ki sasa
ana mwa bolingo kisasa akena na bandenge moko boye vie wana akozala parmi ba rare bato azama donc il pense autrement de Kinshasa. Là c'est Caleb qui confirme Colovia eko mais pour vie pas na moi entourage ne moko boye moi breka isa trop bon et na retrouve via comme mo considère lu kana mona vie au mona ndenge ni breka bon mais makambo nzambe ka ndenge salaka esali ke vie moko abuluke nanga leki nanga salon via bibuluke nanga leki nanga salon ba memanga na loboko boeti liboso na ye kameleki nanga yo vraiment ya na yo azo sala makambo wa yo ya na lukaka na kuta nono na bano zo opportunité te leki nanga na epi ko sala kama yelo sala na ba ide mais kabino ya nazo mona misala na moni lengesa ya muteme pasuki na moni kikuiti nanga biso ba nani ba nani ba cadre ya moamba bana moamba bon na moni kikuiti vie na leli bon mais yo sikoyo so mona no pe kikuiti yango ndenge zokende omoni nzelo yo ekizalaka tout au long ya rail ezokende kisensu wana babenga osuni nzelo nzela mo nzela rail wana o nani ngobila zo sala mais beti nango so mona bilogo ya moamba mozolo batinga bite vie nakoloba ndenge ni nayeba kite na mono wapi mais c'est un monsieur bien pas seulement qu'à ça bien parce qu'à ça la politique mais bien dans une vie normale. Est-ce que Ngobila peut réussir à changer et vu la Kinshasa ou surtout ah ba pesa ye moni rétrocession ezongaka na mona nanga batu bul na ye ala kisaki kisasi ala monene elenge ça banda to botami biso to ba quarantaine révolue bon na tikala nanga ko mona teke kisasa parce que biso on a vécu le na temps il y a Mobutu biso mato kolina Mobutu ya ko matata biso to ko masko ba chaîne Muzaye to koline moi 300 to sala kiso combien jikaka ye nde majikaka makoli si biso les fachi beton to moni banda tanyo sona to kola to tikala ko mona teke kisasa o ke la nonde munene ok lengesi bimana monga fula bon idée réalité or que qui kuite ko baluke ke bimati na binza idée réalité mombele pe beta ibo mombele nakenda tso na sala banzela nyoso na ba image za na ko peso image na otambura na moto na se couvrir bon ezali ba image za mombele e ko bimba na ko pe ba kati ko bimati na rond-point bongolo po yango to katika po na ni belge atika e fotika la ka yango mama na po moderne bon ayisinga leki nanga na so lingo moni na bongolo wana na olinga na sala nzela moko boye e wuta banda po bongolo wana itambola nzela e ubima na Prince Victoire bon est-ce qu'on a sala moi jardin moko wana so via ko beta masolo moko boye ya ko kene na kisasa on ndenge to salela kama na ba parigo na ba Baison na France à 95 bon via ke na biso bongo na c'est non ya c'est bon mais c'est vieux zandu na moni zandu vieux buka kiango ezo umela bitele kinanga eloko esala mawana eza ya talo ese loko ya ikepesa kisasa valeur o tumboli so pota na tuna ngoma mazambe te no mitumboli via so beta via beta na bifi sikoyo mo préoccupation na zala na ngope zandu vieux abitele kinanga moni kama zandu okosepela nanu lokolo sepela te na vie na yo makambo nyonso dans les bons ba contrat dans les bons ba étude ya sol na bakati nango dans les bons et tikali ba évacuation to banda ko beta eloko ekizala eloko ya talo oh loza nango bene etongama nango episinga rasinga pora yesko aza yaya bon na beta na ye kati normal bon leki nanga boni yaya sandu bon teleki zela logo ya zandu uko sepela abi ndenge ozotuna nga ndenge pe mukonza otuna ngai ndenge pe beton ozotuna nga zandu nini ngokaka bon na bisi beton soko lingi yambanga
Bon. Na bato nyonso e bazo tia ba financement ba nini nyonso yamba biso to solo la. Sans besoin d'état. Talaka vie wana na yibite soki kwiti to nini. Ngobila. Obi kazo tia métro na kisasa, métro. Métro ngano moto monene na ba Dubai. Métro zo yakini. Métro to mona ngala na ba poto métro zo yakini. Métro yakini. Ba leader ba ngobila ke aboule métro na kin courant malunge zate na mboko yo na yebite pe déjà snel ba ofan tsele nini. Mais aboule métro. Promotion de ça là comme agent marketing en Angleterre vous passez à Indoussa ah Caleb Olié en fait Olié mon ngobila malheureux oui mais Olié te na la malheureux te so les ana ba artiste o ba landa ka ba politicien na simate na boza parmi voilà donc vie wanande na yebite soki kwiti via melarape ya gravité mais na monifier alaksinga ba projet métro na kisasa vi nini api petit na beta métro na kisasa vi na métro abi e ngapi fe courant snel te ko banga no te métro zoya poneti nga so ezana ba société pe sanga passe monter mais en snel régie des eaux balonga ba déjà na balonga na lelo nazoyeba te faci beton ngo motema ka ya malamu ebele ozovandisaka na ba PDG mosusu baosala te mais bavandi kaka to nini faci beton mokonzi na nga nalingaka mingi kotisa mpe mwa moni bokonzi esenga mpe na mwa motema mabe ndambo motema mabe ya mabe te motema mabe mpona progrès Neti ba ministre ou ba vandi wana ba osaido. Il y a autant de ministres qui ne font rien. Na ba voler. So nazo ibate Facisco, il est tellement bon, bonté na ikeliaye. Rien à dire, Fati a vraiment une grande vision pour cette nation. Bien sûr. Oui. Mais le problème n'est ni. Ni. Yesiko yo, on moni bateau a prière mais valeur chrétienne. Donc ça m'a bé na baxé. Donc pourquoi ça m'a bé nani travailler ko ça m'a bé trop. Olia longolaka. Mboko il faut que mon longola. Na uto mona na France. Guerre Ukraine ça. Nani chef ya renseignement militaire ya France. Bon. A informé que Russie a attaqué vraiment. Oui, que Macron a l'ongolier. Kaka po informé te a yeba kite que Russie a zokota mana Ukraine ba l'ongolier. Ndenyo yeba kite yo a chef à renseignement militaire ya France. O yeba kite ndengini ni que Russie a zo sala invasion. C'est comme ça, il faut ba comme longola kabatu. Il y a béton longolaka. Au moment de 2023 élection zoya tout d'abord ba député ba ozonga ba ozamingi te ba ozala sur 500 en général na sénat nani ba kozonga ta ba 7 au niveau ba kokatana on a eu ozonga susu yo kota te ngasko biso to kota parce que nous aimons les pays réels o kota na force ni wa déjà tegala lupango mbongo so ya lupango sila député o ya na miracle nini. Il pense que je peux faire quelque chose. Nazali genre. Base za la kaka. Te nazana. Yo muto o sangsa surtout base te ozonga no mama filme. Te nazona. Trop concentré na cinéma. Il a fallu il y a une télé sanga, il fallait que je rentre travailler. Mais base zali. Qui ça c'est cosa la ngana vandaka entre guillemets na vanda à peine à Paris. La tambola mokili mobimba. So que ça na mboka ya suka en Afrique, c'est Kinshasa. Mboka ya suka. Afrique mobima na ba capitale. Mboka ya suka o ya mabe ya salité ya mbindo ya mabe kin. So que ça na pays où ça désorganisé na Afrique mobimba Congo. Pono wibongo. Te biso mto désorganisé na mamba bale to ke raté na ndenge ya likolo ya désorganisation. Ce qu'on a zo baté fachi. Mon président, ça la tension. Force obscure et boya ka kongwe et kende liboso e ko benda yo. Mais
lokola déjà tsaki Congo na boko nzambe na stade wana et Simbate. Merci président Caleb. To mumonyo mikolo yo okomi trop attaché na ngobila mais plus na partie na ye est-ce que tu ko s'attendre que Caleb a s'adhérer na ACP? En tout cas par rapport à vision ya ACP va expliquer nga na otala mais jusque là c'est vraiment dans les bons. Mais je suis en train de voir na komekape autour na ba conseiller politique nanga parce que ngana ngobila c'est d'abord un yaya, un grand frère. Mais ndenge kendele ayebisa kinga petit na ngai. Tu as des bonnes idées mais ozoro banini par rapport parti à Mwezobana. Non, yaya, je suis en train de raisonner. Non, toi tu es mon petit, peu importe place au Kozala, mais tu es toujours mon petit frère. Je suis en train de voir na vision na ndenge zala. Pour moi je suis un révolutionnaire. Ngapwa nazaba genre bateau yo ba ka muke o ba olinga Congo comme un pays développé. Et raisonner ce que Caleb a des jeunes ACP. Ingaï. Mais c'est pas moi et qui est bien. Oui, qui est bien. On a déjà Charles Mbouta, on a fait ACP. Bon, déjà, le leader, il est cool, il est bon, il est. Azo solo là bien. C'est d'abord un Quinois avéré. Donc, il est solo là, un Quinois. Bon. Mais, Ndengo Bilazo Kendele, parti né ACP, wana, et Koyoko Mapé, numéro 1, 2 ou bien deuxième. Il est solo là, Congo, solo là, Kin. Solo bien. N'enfant n'a politicien, mais politicien, solo bongo facilement. Ok, on change de page. Caleb Ozomou, mais vraiment, il y en a Denis Lessi. Voulouzi. Ah! Président Caleb. Il faut nous péter sous. C'est quand on péter ça. Bon, pétage, ils ont Denis Lessi. On a vieux là. Mais lui, c'est un pet monoum. Lui, c'est un pet monoum. Oui, bon, point. Il y a péta galat. Bato ba péta déjà banda kala ba pet monoum. Viens péter les lotés. C'est un pet monoum. Bato ba yebi les londe ba comprendre pétage. Bisoto ibaga kala po ngara bandi groupe vie wanande na sollicita ga ke atanga mabo to sa makam. C'est un pet monoum. Bon. Viens là. Viens pas escroquer pour moi trop. T'es escroquant endetté. Alors, il peut me mettre. Il peut me mettre. Tu viens à Moutamakambo. Il peut mettre. Tu viens à Moutamakambo. C'est un pet monoum. Pétaka là. Donc, il vient à cause de la pétaka, à 16 ans, à 14 ans, à pétaka déjà. Azo comme un pasteur en pétant. Oui, que. Mais ta ping na pese mo te meta bio banga no makambu trop. Yo okura ba problème te. Donc non na sala ba émission ma contre pouvoir kala ga banga pointe. Mais sauf que j'aime parler de l'essentiel. Moni Denis Lessi pour rentrer, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Azo Sala. Mais non, il y a un vieux. Mon cop na bino église de réveil. Ve que ba o contribuer pe na o bo ma cop na bino moko. Oh. Oui bon point. Quand c'est herbe de voilà tout. Bo le mi savait pas tout. Bino mo bo de voler tout. Il y a cop na bino. Mais l'économie kalamba, il faut se plaindre na image wana mona. Bon. Na se plaindre na moté. Quand les barba qui li banga les chaku ndeke ko lelate. C'est un frère, c'est un jeune frère à moi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a beaucoup de talent. C'est la vie ça la rappelle à moi bambeba baerere yaka. Donc on a eu ça y ayeba que voilà, c'est arrivé. À Popoli,
corriger bisiko ezalaki moi monaki ezalaki moi ba erreur mimi peut-être la réalité wana a télémi a continuer mosala parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup Dieu. Mike Kalamba linga nzambe. Yo polinga nzambe. Ouais, ngana asko biso sko nganeti nga. Biso sko to ba bora nkolo. Donc sogi yetembele o toza o ba o toza te. Même Mike aime beaucoup Dieu. Parce qu'on a ses conseils encaissé parce qu'il a abandonné foi. Au contraire, à comprendre que Moussala Nzambe, Nzera Yabola Nzambe, Yala Nabambiche trop. Ok, ça va, je vais corriger ici, je vais corriger ici, je vais corriger ici. Et puis, il peut continuer. Parce que le corps de Christ, ça toujours besoin. Il chante tellement bien. Il prêche bien. Il édifie bien aussi. Il édifie bien aussi. Il édifie bien. Donc, Banagnon soit Nzambe, Tolinga vraiment au père de Mike Kalamba été. Peu importe, la réalité est commise. En tout cas, il s'est fait la lumière. En tout cas, Tolinga au père de Mike était d'accord. Mais c'est quoi, le bateau, nous sommes influencé. Que Mike a se lassé. Non. Libanga les huit chako ndekeko sekate. On ne sait jamais. Moni, les lois comme il peut-être Mike. Est-ce que comme il est totalement vrai? On ne sait jamais. Voilà. De conseil nous peut sa fille au mibalingo ko sabi même yo pour kutana bakaibi. Kibele surtout yo gérera ta plus de oui sans fille. Muta kweyate. Te yo gérera te yamos qu'on a une absolue catégorie. Muto ya kweyate. Yalaka Yesu. Munde pa matana yi. Nion sototika to kweyaka. Bon. 7 fois 5, 8 fois 5. Bon. Montalaka 3 fois 5. Kologa yemoko. Bon. Nion sototikali. Et beta mali solote. Moi montona moto akweya kaka. Bon. Ozola nanga. Ezaka ke ba fille pe ba monsa mabe. Tu viens déjà vers quelqu'un juste pour détruire. À ça, il peut-être ni pour détruire kaka. Nazoya journaliste na pegisa ça. Namoni alaka courage ça yebani na ba konzebele fona nuiri kaka. Aye azui peut-être mutakala na yo a publier et tu gagnes quoi après. Tu vois un peu, c'est pas important. On ne peut pas vivre juste pour nuire les gens. Alors na ba fille au bazolinga kaka, aux un objectif faut nuire. 3 fois 5, ezalaka yemo Nzambe. Bon. Nkolo, yende 3 fois 5. Nyo sototika to la basan tout est. Merci Président Caleb. Le temps pour moi n'a pas ça les sous meta pinga ba bizu belé aux Orlando biso. Toujours beta masolo nae na kubosa na raté Doré Mayani opeselanga mbote pa Stéphanie Bola Jonse Mbenza na Bilbao. Gina Mbenza, Niclette Mbenza, ya mon cher Mbenza bino tuna pesi bino mbote. Président Caleb tozaki na Dubaï parmi ba Congolais au bazo tombola lokumu ya ba Congolais na Dubaï. Mwana mboka mpang pesi mpang le fils Peto. Oyo lelo ndenge tolata ba griffe belé puis asali griffe na ye oyo kala milité ezobima na me awa oza invité na Dubaï pour la sortie officielle, il y a griffe où il peut signer un partenariat entre l'individu, la star, Caleb Tukebana, pour l'attaquer. Chemise, il y a moins de mboka où il y a mis label, on a une de Versace, Nini, il y a Pedal Fashion. Pedal Fashion. Mon mboka. Merci beaucoup. Belle-sœur, merci beaucoup. Chemise pe taille, ya Caleb pesanga que no katsa pa tailleur tete ya ngai belle-sœur Caleb tine la petit frère yango le fils Peto Zolandao pour yo encourager ba Congolais bazo bunda pour l'intérêt de la République. Vous invité à Dubaï le mois de mai pour la sortie officielle, il y a boutique qui peut griffe oyo. Corrigez-moi que belle-sœur, tu as zolo ba on ça ndeko ya ndeko.
Donc voilà. Ndeko. Kasi ndeko. Ndeko. Il doit avoir makambo. Non, j'aime beaucoup ça. Mémé là donc voilà. Rien à dire. Ouais. Les fils Peto Hollando. Les fils Peto makambo. Là ya mabe. Nazo ya mabe bilo ka beti. Pedel fashion. Pedel fashion. Nazo ya mabe. Avant d'ici hein. Avant d'ici non. Bilo ka sali on dit makutu teke kokole mutao sala. Talasko ke ba konzinde batali boso ba ser ba combat na minene. Les fils Peto. Donc banyamu. Et dans le Dubaï restaurant munene ba congolais tout après si ba congolais belé misala singa na mena zalawana do na zalawana tobeta masolo ya inspection générale ya finance Caleb Toukebana ce parmi ba artiste ou aloba oui j'accompagne l'IGF j'accompagne Alengete malgré que ça qui à travers l'artiste Fiston Saïsaï. Mais c'est lui qui a incarné. Où il a mis ici dans le rôle d'inspecteur. Comme la balabala, inspecteur Caleb, inspecteur Caleb. Bakop Moussou Belé Koute Koufaye quoi car à Salas Montona chef. Caleb Toukebana. Gilles Alengete a commis menacé micro makasi. Na miyibi ya mbongo ya Congo na mbongo na yuna ya ngai. Gilles Alengete zala donc net yoko to kufa note mon ba tunet ba Gilles Alengete wana ata ba soda ba na porta rupa monete nzamba batela ko no batela parce que ba mingite ba mingite ata bomba ya garar na ba siècle ba tloka ba Gilles Alengete wana na ba siècle moko boza ata 2 siècles bozwa mutabongo te après boyo bozwa Gilles Alengete moko. Bazate. Nandeni. Mutama bengi vma mutubu ya nzambe Gilles bengi. Gilles bengi. Alengete bengi. Chef. Je l'invite sur le Gilles nzambe na sani. Abanda kubongisa ye moko ba sali comptabilité société il y a pas d'erreur. Ogama ADG PDG ya nini ya nan gouverneur tout ministre. Est-ce qu'il y a non, on a besoin de gens comme lui. On a vraiment besoin de gens comme lui. Mine combattu oui. À travers Pipe et tout ça là qui na ndekonanga les saï. Fiston Saïsaï, non, il faut mokonzalobi que il faut jouer l'inspecteur. Mais on incarne qui on pensa au côté pensa inspecteur Caleb netinga vraiment lobaka peut-être beaucoup nzango ezaka nzambe yemoko netinga son a su pouvoir na Congo et loka liboso na kosala webi ani tuna nini na kangina ba politicien nyonso kaka na opposition na pouvoir bakanga mananu kaka mutu to a politicien bakanga mi kaka nanu mambo fayolo ratela ye pouvoir yango ozolo te moni Congo ti eza boyi makambo yo pe ozwa kitela bakanga zabe ko makambo ozwa kite yango yo bazwina politicien fokosaka yo ozwa ba ide yo nyonso nanu on a tala ministre na 83 bazwiyo nanu bakangi nanu na 83 tina 90 bobongisaka Zaïre te te moni biso Mobutu baby pourquoi pas bo ipsa Mobutu yango te bon OK bon moni batakala ba un mois kaka bon yo un mois kaka na prison bon so père comment dire ba 92 ans un mois na prison a Géraka de 83 à 88 bon un père na prison bengi bana oui bate kana iba kala makasi à l'époque bakangeli ngai ozola na peki nazola da ayibisko bana oui bate ba ko zo vie mususu azalaka soki nani na 79
bato bayibaka na zairianisation bakangi bango. Tous les politiciens bakangami nanu. Il y a des C là qui sont opposants aujourd'hui. Sont des vrais voleurs. Oh. Mingi ban opposition. Siko c'est bon. C'est aux yeux Sika c'est bon. En tout cas c'est bon. C'est bon. Kichoko makasi. Peut c'est un beau théâtre là. Mommy, how are you? Chikicha chikicha. Cha cha.